Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout partout bozwami na mokili mobimba. Topesi bino bambote lisusu pe ba meilleure année, ba bonne année, ba meilleur l'an otokoti mbula ya sika 2022. En tout cas 2021 elekile kibiso na ba difficulté ebele na bitumba na makambo ebele kasi nzambe ya bolingo abateli biso apesi biso souffle de vie abimisi biso année 2021 pe akotisi biso année 2022. Nzambe oyo azali alpha pe omega, azali ebandeli pe kinosuka, azalaki na biso na ebandeli ya année 2021 pe akomi na biso na suka ya année 2021 pe akoti na biso lisusu na année 2022 abandi na biso ebandeli pe toza na kondima akozala na biso kino na suka. Yende azali Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, le créateur de toutes choses. Yende biso tozali kokumisa oyo tobengi Ebenezer jusqu'à année 2022 azana biso elongo, pe abongisi ba projet ya bonheur na ya kimia kasi ba projet ya malheur te na année 2022. Topesi merci nde tobandaka émission na biso na kokumisa nzambe wana na kombo na Yesu Kristo, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Moze aidi na bala. Topesi ye lo nkumu topamboli na kombo na Yesu Kristo. Ya solo tokoma kobanda émission na biso na mwa exaltation mukie nde toza koloba pe tozo senga na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout to na pepe congolais année oyo 2022 ezali année moko ya foi nde tozo senga to tia foi na biso epai ya Nzambe. Na foi nde etindaka Nzambe asala. Soki olingi omona monene na Nzambe, soki olingi omona loboko na Nzambe, soki olingi Nzambe asala na bomoi na yo, tiaka kakundima na yo, tia foi na yo epai na Nzambe, okomona Nzambe akosala. Bible ezoyebisa biso Nzambe asepelaka na bato baza na foi, kasi bato bazangi foi Nzambe asepelaka na bango te. Foi na bomoi na biso, foi etindaka mutu asala malamu. Foi etindaka mutu asala volonté ya Nzambe. Foi etindaka mutu aluka nini oyo Nzambe alingi ye asala po asala, to nini oyo Nzambe alingi asala te po atika. Nde tobengi foi. Foi epesaka mutu makasi ya kobondela parce que mutu ayebi ke soki abondeli Nzambe akoyoka mabondeli na ye pe Nzambe akoyanula ye. Foi ekotinda yo olinga muninga na yo ndenge yo moko omilingi parce que soki olingi muninga na yo eza lokola olingi Nzambe. Soki oboyi to yini muninga na yo oyo zomona obozoliane obofanda naye obozofanda naye yo yini eza lokola yo oyini Nzambe. Kasi soki olingi Nzambe otie foi na yo epai ya Nzambe ekopesa yo lisusu makasi olinga moninga lokola yo moko omilingaka. Foi ekopesa yo makasi ya kotika mabe, ekopesa yo makasi ya tango nyonso yo lingo sala mabe okokomprendre ke mabe ona sala ekopesa lokumu na Nzambe te pe okotika yango okoluka osala malamu. Foi etindaka mutu a jeûner, asala jeûne de prière. Foi etindaka mutu tango azolinga kende église a préparer offrande moko ya malamu o eza na valeur na misu na to na misu ya Nzambe pona kobonzela Nzambe na ye. Foi etindaka mutu tango asalaka, tango bakabeli ye, tango alokoti, tango azosala bafuti ye, alongola dimi na ye o eza moko na zomi akende kopesa yango na église. Wana nde bato tobengi yango foi. Foi esalaka ke mutu tanga moni muninga na pasi a soutenir ye. Tango ozotambola na nzela omoni muninga sengi yo mbongo lipa babola ya nzela, foi etindaka biso to kabela bango. Mutu aza na foi akoluka asala o ezali volonté ya Nzambe. Foi elongolaka mutu kobanga ata balongoli na musala,
ata famille baboyi yo, ata bato bakamaradi bakimi yo, kasi foi na yo epai Nzambe okoyeba ke mutu aza kaka mutu, famille bakoboya nga soki nazangi to naza na valeur te to nazosunga bango te, bakamaradi bakolinganga kaka soki bayaka epai na nga tokendaka tombelaka na bango, nakabelaka bango, nasungaka bango, bakoboya ngai. Basi bakoki kokima ngai soki na na mbongo te, na na makoki te, mwasi kokima yo. Kasi Nzambe oyo asala likolo na se akoboya yo te, akokima yo te, akotika yo te, ata na pasi, ata na bisengo, ata ozangi, ata okeleli, Nzambe wana akotika yo te. Yango tozosenga bato pe balandi nyonso ya émission na biso Diaspora debout bopesa confiance na bino epai ya Nzambe. Nzambe yende solution ya makambo nyonso. Foi ekolongola yo na makambo oyo ezanga ntina, na makambo oyo ya molili, na makambo oyo ya mabe, kasi foi ekozongisa yo na nzela ya Nzambe. Foi ekotinda yo otalela kaka Nzambe oyo asala likolo na se, pe na ba problème na yo nyonso okocomprendre ke Nzambe nde aza solution. Yango nazoyebisa na bandeko nyonso oyo bakutanaki na ba difficulté na année passée, bobanga te na année oyo, bopesa foi na bino epai na Nzambe. Nzambe aza capable ya changer situation na bino, ya kopesa bino oyo mitema na bino elingi, ya kokomisa bino bisika moko ya kitoko, ya kolongola bino na soni, ya kolongola bino na humiliation, ya kolongola bino na kati ya pauvreté to na maladie oyo rumela to na ba problème nyonso oyo ozana yango. Nde nazosenga na bato nyonso bopesa confiance na Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, Nzambe ya Moïse, Aidi na Bala, Nzambe ya Sala likolo na se, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Nzambe le créateur de toutes choses. Ceux qui bopesi confiance na kombo na Yesu Christo bokomona eko sala, parce que na ekulusu Yesu Masia lobaki tout est accompli. Yesu Masia amemaki mikumba na biso pe akokisaki nyonso na ekulusu. To banga te, to lenga te, to tala na gauche na droite te, to tala na montagne ndenge David alobaki, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mes secours. Et mes secours mais vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ya solo total amis na biso likolo toko mona Nzambe akosala soki totie kaka kondima na biso epai na ye. Ya solo merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora debout topesi bino bambote. Merci na soutien na bino ndenge bo soutenir biso na année 2021 mobimba pe tokoti na année o ya sika 2022. Ba bonne année, ba meilleure vie, et la année à prospérité, année à bénédiction, année à réussite, année à paix, à joie, année à succès, il y a élévation, il y a délivrance, paix à visitation divine pour na binonion so na combo na Yesu Christo. Beaucoup sanate pour partager ma vidéo na biso partout, peut s'abonner na baona ba s'abonner te. Merci na soutien na bino ndenge bo zaki ko partager ba vidéo na biso pe na ba o nyonso basi déjà ba s'abonner na chaîne ya YouTube na biso to pesi bino ba merci bolemba biso te bo continuer na ko soutenir biso na ko senga na bande ko mususu ko s'abonner na ko partager ba vidéo na biso po bato pe bazwa moyen ya kolanda information ya mboka to pe ba s'abonner pour na ko soutenir biso pour musala ekende liboso. Lelo tozali na moi sujet ya mukie oyo tozanango sujet moko ezali kaka sur la voyage ya président na ngambo ya Grand Kasai. To monaki biso nyonso ndenge président a voyageaki na Mbujimai pe bana Mbujimai ndenge bayambi président lokola roi. En tout cas, topesi merci na bana Mbujimai bolakisi ke boza likolo
bolakisi bolingo na bino na mwana ya mboka na président de la République bolakisi vraiment que boza ba congolais pe président aza congolais aza ndeko na bino ya solo topesi bino merci pe voyage ya président na kati ya Mbujimai elekaki malamu ba séjour na nyonso pe tomonaki président alakisaki ke azali de père et de mère congolais tomoni président na ba camarade ne bakola na bango na ba camarade na yo babeta na bango bale tomoni penza président azalaki vraiment à l'aise na kati ya Mbujimai azo solola na bana Mbujimai lokola mutu asololaka na bandeko na ye na ba parents na ye na famille na ye na kimia na esengo malgré banguna ya mboka na biso balingaki babuluka polémique ya kokabola président na peuple congolais po na momoko kaka président alobaki mashi wa mumenu epesi polémique na bato nyonso balingi bakabola ko président na bana ya Congo nzoka na balangi nyonso mashi wa mumen elobamaka nango bakongo balobi pangi pisi pangi batu nyonso baza na bango biso na lingala ba moto na ngai ndeko na ngai pire ngai donc eza nango gravité président kobenga bana Mbujimai baza bandeko ne oui ya solo baza bandeko na ye président lobi ke bazali makila ya munoko eza lokola proverbe oyo bakolo balobaka makila ya monoko anta obwaki mususu okomela biango président ngaka lakisa bonki nga naza ndeko na bino bokoki kobwaka ngai te bokoki kotika nga te pe la première fois tomona président asenga pardon na peuple to na bandeko na ye na makambo oyo nyonso président kanaki ya kosala na bango pe bato nyonso président ba engagement pesaki bango basala musala na Congo mobimba mingi tomoni ba détourner ba yibi bakosi pepe bakosi président tango bayoki ke président lingi koya na ngambo ya Grand Kasai babandi kobongisa banzela ya mbangu babwaki ba mabele ya rouge ba mabanga baluki bazongisela bana Grand Kasai courant bazongisela bango mai ya mbangu nzamba za bolingo nzamba betisi mbula ya munene mbula ya makasi elongoli ba mabele wana nyonso pe makambo na bango nyonso emonanaki polele biso nyonso tomonaki yango ndenge président tanga ye président moko asali remarque pe bana ya Mbujimai bafundi bakonzi pe ba oyo bazaki ba responsable ya kosala bolamu ya kotonga banzela ya kotonga ba hôpital ba école batika kosala yango te ya kobongisela bana Mbujimai courant to mai batika kosala yango te bana Mbujimai bayebisi président vérité pe bana Mbujimai ba wololaki ba conseiller bomoni misala mabe na bino bosali bomoni résultat nango yango ebandi bino bokanisaki nini bokofanda wana libela boyibaka pepe congolais bino botondisaka mabumu na bino bozwa bomengwa Kongo boliango na bafamille na bino te suka na bino ekomi bokomi na suka misala mabe na bino nyonso bosalaki yango ebimi poasa topesi lombona na bana Mbujimai ndenge ba wololaki ba conseiller oyo ya président oyo balie mbongo ya misala oyo tobengi chile jelu oyo ifalaki esalama na kati ya Mbujimai to na kati ya Grand Kasai toye komona président kolongwa na ye na Mbujimai aye kokende na mboka oyo na village ya Kabinda mbula oyo ebetaki ebebisaki banzela président akangamaki na nzela donc esalaki même bagarde rapproché ya président bakitaki batindika mutuka na ba potopoto to na ba mai wana ezaki na nzela ne na ba chauffeur ya présidence babandaki koluka banzela nino bakoki kokende kokota kobima de gauche à droite po kaka bakende babima na Kabinda eboti polémique na bato na ba réseaux sociaux bato balobi o bana Kabinda to ba chef coutumier ya Kabinda ba boy président koma na Kabinda bakalele président ka banzela président akoma na Kabinda te nzoka ba chauffeur babandaki koluka banzela nino bakoki koleka pona kokima ba potopoto ba mai nde salaki ke batendaki banzela moko ya milai
ezwaki bango temps ya kokende pona ko tourner kokende kokota ti na Kabinda nde ba chef coutumier ya Kabinda bango moko pe baki koloba bazozela président balingi président aya parce que bazana makambo ebele o il fallait basula na président pa ki kokoma kuna longonia na bana Kabinda pe na ba chef coutumier ya Kabinda po bayambaki président malamu pe basolola ki na président vraiment malamu pe président ayebisaki bango o esengeli ye asala na année ya sika 2022 pe bana Kabinda bayebisaki président ninyo bango balingi président asala pe président azwaki yango a art ayebisaki bango ke akosala yango eza mosala na ye baponaki ye na présidence azala président pour akokisa asala mosala pe volonté ya peuple congolais. Après président ko zala na Kabinda azongaki na Mbujima après Mbujima président aye kokende na ville ya Kananga kuna tobengi yango Jérusalem ezaki lokola entrée ya Masia na kata Jérusalem bana ya Kananga balakisaki vraiment ke baza bana Jérusalem bayambi président na lolenge ya kokamwa oyo tobengi ezalaki accueil moko plus que koleka roi bayambi président pe basolola ki na président bango pe ba sengaki susu na président président abongisela bango vie sociale abongisela bango ba école abongisela bango banzela courant pe mai pe président alakaki bango ke akobongisela bango vraiment oyo bango basengi pe bango balobaki balakisi pe bafundi ba conseiller kaka na ba responsable oyo esengelaki basala na kati ya projet ya Chijelu oyo basalaki eloko te bana Kananga bafundi bango pa président balakisi président ba mabe ya ba conseiller pe baluyebisi président vérité les solo ya président na bana ya Kananga ezalaki vraiment malamu pe elekaki kitoko biso nyonso tomoni pe tolandaki yango président kolongwa Kananga ayaki kokende ko visiter o ezali shit ya Katende il fallait déjà allumer courant na ngambo ya Kasai po epesa pe courant na ba province mususu lokola ya Bandundu lokola ya Katanga ba province mususu e Matadi Kasai po faciliter courant et comme stable na République démocratique Congo mobimba parce que toza toza na ba shit lokola Katende wana ebele o ekoki ko allumer courant na mboka na biso la République démocratique du Congo mobimba kasi ba nyonso baleka ba joua na mauvaise voie batikala kosala eloko moko te ndenge Kabila akendaka na Kananga kosaka bana ya Kananga kasi atikala kosala eloko moko te nde musala tango président Félix abandi azu pouvoir abandi musala wana ebandaki na yango kasi bayaki kokata yango na bato ya mitema mabe oyo balingaki bana ya Kasai bayi na président bamona lokola président so c'est eloko te lokola président bwakisi bango lokola président alingi bango te nde ezalaki vraiment lisolo oyo bana ya Kananga basololaki na président pe président ye moko akitaki pona ko visiter shit Katende pe alakaki na bana ya Kananga to na Grand Kasai mobimba ba kosala musala wana na Lombangu po epesa courant na bana ya Kasai pe bana Kasai bazwa mai moko o tobengi l'eau potable mai moko ya malamu o ekosala ke bana Kasai ba mona développement pe progression ya vie pe alakaki bango na vie sociale na bango kala mingi te bakotonga ba école bakotonga ba hôpitaux bakobongisa banzela parce que likamba kobongisa banzela kutu ezali pona 145 territoires ya République démocratique du Congo mobimba wana tokosolo yango tango tokokota na solo ya gouvernement ya solo président kolongwa na shit Katende azongi nde ayeko azongaki na Kananga après Kananga nde ayeko kende na Chikapa président ke na Chikapa tomoni biso nyonso accueil moko chaleureuse
ndenge bana chikapa bayambi lokola roi bayambi kitoko ya koleka balakisi ke ya solo bazali ba vrai congolais pe bayambi ndeko na bango oyo azali vrai congolais de père et de mère basalaki erreur était ya ko voter président Félix na mutu ya mboka bana chikapa balakisaki bolingo na bango na président de la République. En tout cas, esali biso esengo, esali biso malamu, esali biso kitoko kumona peuple congolais ndenge bazozala na ndeko na bango na mwana ya mboka ndenge balingie partout président Fachi azoleka. En tout cas, azozwa ba accueil moko ya kitoko o peuple congolais bazali ko bombela ye, bazali ko lakisa ye bolingo wana. Nde yango tozo senga na président Fachi to président Félix Antoine Tshisekedi 2022 président vraiment zala na rigueur, président Matissa 12 pona koluka kopesa solution na peuple congolais. Toza na posa ya ozala kimia te, toza na posa otelema vraiment yo moko oyeba ko contrôler ozwa surveillance ya misala nyonso oyo ezali kosalama na République démocratique du Congo mobimba. Nde tozali kosenga na président telema totikali kaka na 2 ans 2022 na année prochaine 2023 kasi na année oyo il faut peuple congolais ba mona grand changement na vie sociale pe na banzela ndenge bazali ko bongisa bato ba mona changement ya makasi ekosala biso malamu. Nde ya mwana topesi merci na bana ya Chikapa pe bana ya Chikapa basololi masolo partout présent zoleka izakaka histoire moko bazoyebisa ye ya développement ikambu ya mai, ikambu ya courant, ikambu ba école, ikambu ba hôpital. Nde partout bazosenga na président pe bazosenga na président alongola ba conseiller oyo ba entouré pona bien na bango moko, pona ba famille na bango, pona ba vamisa ba famille na bango bandeko na bango baza na souci pas même ya peuple congolais. Ba kosi président ba étouffer misala ebele ya président nzoka eloko moko te ezaki kosalama. Pe tozo senga na président vraiment asala remaniement na kati ya gouvernement, ba ministre ebele baza na kati ya gouvernement bazosala eloko moko te. Pe yango tozo senga lisusu na ba député nyonso provincial botelema tous les gouverneurs oyo bazosala misala moko te na kati ya ba province bisika bozali boluka bolongola bango bokwisa bango bokotisa motion na kati ya parlement pona ko longola bango kokwisa bango. Nde tozo senga na ba député provincial nyonso bino pe bozali na musala munene ne président lobaki ezakaka yete président tazana musala ya kosala nyonso kasi peuple kaza na musala na ye ya kosala pe ba député baza pe na musala bango ya kosala. Nde tozo senga na peuple boye baka kotelema pona ko menacer ba député provincial tangu bomoni gouverneur asala le côté tangu bomoni gouverneur azo koyiba mbongo. Il faut botelema bo s'organiser bo sangana lokola mutu moko bo kende ti bisika ba député provincial ba sanganaka to bisika ba gouverneur na ba bureau ya ba gouverneur bo kende kuna bo kende bo lakisa mécontente na bino bo lakisa ke boza mécontent na makambo bango bazo sala et bo lakisa na ba député provincial ke bino boza na posa ya changement, boza na posa ya gouverneur oyo akosala selon vision ya président kasi gouverneur oyo akomema peuple congolais malheur te oyo aza ko étouffer misala ya président de la République to vision ya président de la République. Il faut alongwa azala musika ya ba province to alongwa na tete ya ba province nyonso oyo eko évoluer te. Yangwana to sengi pe to sepeli na décision président azui ya ko longola ba ministre
pe ba conseiller tozo la retour ya président na kati ya Kinshasa nde président ako organiser o ezali ba regroupement oyo akotinda bango partout na ba province nyonso ba organisation batu président ko organiser kotinda bango na ba province nyonso pona kolandelaka misala oyo ekosalama na année 2022 parce que projet ya gouvernement ndenge Sam Lokonde premier ministre ya mboka na biso na gouvernement ya ba wario a lobby que gouvernement elingi et financer tous les 145 territoires ya République démocratique du Congo mobimba. En tout cas, ezali projet moko ya malamu balandi ya diaspora debout to peuple congolais en général projet oyo soki ebandi nde balobi ekobanda na mois ya mars. Tous les 145 territoires bako financer bango 1 million de dollars na territoire moko akozwa 1 million de dollars pour na kobanda projet ya développement. Territoire nyonso ya République démocratique du Congo mobimba bako banda musala na bango mbala moko ekozala teke province wana nde musala ezosala ma président province wana musu bazela te territoire wana mususu musala ezosala ma territoire wana musu bazela te ekosala mabongo te tout ekosala ma ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo musala ba musala mbala moko gouvernement azali ko financer mbongo e bango bazosala musala nde tozo senga na gouvernement pe na président république baluka ba fidèle oyo bakozala ba très traité oyo bakokoka pour corrompre bango te baluka bato oyo bakozala na rigueur to bakozala ba fidèle ya président to bakozala na amour ya peuple congolais to ya mboka na biso développer batia bango pona ko surveiller ba misala oyo toza na posa ya équipe ya suivi misala oyo tango ezobanda équipe ya suivi ezala pona ko checker to pona ko superviser misala oyo po misala oyo ekende malamu misala oyo soki esalami ndenge gouvernement zui décision ekozala misala moko ya malamu ekozala développement moko ya rapidité pour na mboka na biso ya kofinancer tous les 145 territoires na mboka na biso misala ekobanda partout na gauche na droite na tous les 26 provinces oyo toza na yango pe gouvernement na biso ezui décision ya kosomba lisusu ba bateau de pêche pona ko soutenir oyo ezali pêche pe élevage ya mboka na biso balingi batia mbongo pona peuple congolais bazwa oyo ezali production moko locale toyeba kosalela production moko locale ndenge toza na ba lac toza na ba fleuve toza na ba mai ya minene oyo bambisi bazali ya minene ya lolenge ya kokamwa mbisi ya botami akoliti akomi koko bakangi ete pe akufi pe na kati ya mai toza na bambisi bakushi ya lolenge na lolenge oyo to exploitaka yango te tosalelaka yango te kasi gouvernement andimi atia mbongo en jeu mpona kosalela oyo ezali production locale pêche pe élevage pe tomoni gouvernement ndimi atia mbongo na agriculture ko soutenir agriculture lokola bana ya kuluna bazosala na kanyama kesese pe ko soutenir koto oyo bukanga lonzo nyonso po epesa biloko ya kolia po inonde oyo ezali marché ya peuple congolais tomoni gouvernement ndenge alakaki peuple congolais ke biloko oyo ezali produit surgelé ekoya biso nyonso tomonaki yango ndenge eyaki pe peuple congolais ndenge basepeli ndenge baremercier président pe gouvernement kasi tomoni bandoki ya mboka na biso oyo basala 9 ans
na ki gouverne bazaki ba gouverner ya mboka na biso ya province ya Katanga batikala kosala eloko moko te batikala kozala ni projet moko oyo ekoki kopesa avantage na peuple congolais kasi lelo bamoni gouvernement aye na Piodi na Thomson pona kopesa peuple congolais bango bakomi kolakisa ki bango nde bayebi pêche bango nde baza na souci ya peuple congolais. En tout cas neva oya salaka na kati ya Katanga soki ozalaka na souci ya ko développer Congo mais Congo tungaki tomona pasi oyo tomona te tungaki to souffrir ndenge to souffrir te sikoyo yo komona kisabiso yo na kati ya bwatu na ba pêche na ba mbisi ba mabundu ba oyo ezali production locale ya mboka na biso tango ozalaka na pouvoir osalaka yango te mpona nini lelo tomoni bana ya Katanga babwaki ye balingi esusu te akimi ake kofanda na Kisangani ye na mwasi na bana na ye azosenga azoloba na bana Kisangani ke bana na ye bakobala bana Kisangani yo moko étranger père juif mère zambien okenda kofunda biso ba congolais na bandeko no ba juif biso ba congolais tozolinga te yo koma président na mboka na biso kasi koma be président kuna na kati ya Israël na mboka ba juif kendo senga bango pe papa no mutu kuna kendo senga bango okoma be président mboka ba soki bango ba kolinga nde yangwana tozo regretter na ba acte oyo président akosala voyage na ye après Katanga akokende na Sankuru pe akotambola na Grand Kasai mobimba so asilisi Grand Kasai akokende